Mbote, mbote, mbote bandeko ya solo bongo penda toye lisusu toye kotangela bino tango nyonso kaka les saboteurs de l'authenticité. Yango na solo penda bandeko esengeli na ngai ya mbote na tatamana kotanga mukanda na biso ya les saboteurs de l'authenticité. Ya solo bongo pena tozali na sanza ya Vita Kimpa na yango na bandeko na lingi na tela bino moyembo moko penza ya Vita Kimpa o penda ya loba musala oya kosala pai eutaki na yango bandeko tolanda nzembo o sima na kotatama na solo bongo penza kotanga mukanda na biso ya les saboteurs de l'authenticité toyoka. Ya solo bongo penza ngai na moyembi te kasi tozomeka kaka kolanda po tosikamisa nkango ya Kongo nzembo yema solo bongo penza na bundu dia Kongo bazwa maloba oyo ya Vita Kimpa aloba bongo bayemba onakomeka kolimbola soki nzembo esili onakomeka kolimbola bino maloba eza na kati matoni. Euna kalama na lutumu elembwa sadila mamomo ya longele kaka tukidi kwa mwela Kongo elengia totonzon kozala na nzela bokoko tala elengi yoka maloba ezobima onga mamo ya kusongele wenda kutuka kudisankangwa mbanza Kongo ya Kongo nyantotela engwa kwandena una kalama na lutumu lwalu elembwa sadila malongi maku ozala mukongo ezala kana elengi moko boye bana bansilulu bolanda moyembo kwenda vutuka kudisankangwa mbanza Kongo yantotela engwa kwandena una kalama na lutumu lwalu elengwa sadila malongi maku kwandiona elengwa sadila mama moya longele kwa mwela Kongo engwa euna kolama na lutumu takanga mama moya longele yakatukidi kwa mwela Kongo. Ya solo bongo pena tozali na sanza ya Vita Kimpa esengeli na biso kotiaka moyembo na ye kosambelaka ye kovutulaka ye matondo oyo ayaki fongola biso miso penda ya solo yango esengeli na biso baindo po tokanisaka ye tokumisaka ye na manso oyo asala po oyo aloba yango ezokokisama sikoyo. Kadile lendakana kwa mono kutuko mubangisa mu dianzila lufwa muminti makangeni na wonga kontambu didilu jambu diampulu swa Kongo kwa ndiona elembwa sadila mama moya longele kaka tukidi kwa mwela Kongo
Kwandiona Elembwa sadila Mama moya longele Kwamwela Congo Sundi di kota kamano kutuka Iwasi kutuka Salu kanene kiase di kukongo Ntambu didi lufwa mudia masumu mameko Mozindo eza na malobo yo bandeko na ngai nakomeka kolimbola Mana kutuka Ova mosi kutuka Kanene kiase di kukongo Ntambu didi lufwa mudia masumu mameko Kwandiona Elembwa sadila Mama moya longele Kwamwela Congo Kwandiona Elembwa sadila Mama moya longele Kwamwela Congo Kwandiona Elembwa sadila Mama moya longele Kwamwela Congo Mumanyema Kwandiona Elembwa sadila Mama moya longele Kwamwela Congo Kwandiona Elembwa sadila Mama moya longele Kwamwela Congo Elembwa sadila Mama moya longele Kwamwela Congo Andiola Elembwa sadila Mama moya longele Kwamwela Congo Matondo bandeko ya zungo solo bongo penda ya mbote ngai na tata malato na koba bongo solo kotanga nkanda na biso ya les saboteurs de l'authenticité esengi na ngai ete nani lakise pa na bino po boyeba nga naza nani po biso bana tuka Kongo tozana makuku matatu malamba Kongo nsaku mpanzu yenzinga yango na ya solo bongo penda ngai kombo na ngai Zikoti Mayuma Tembo de Mwanda ya solo bongo penda mama na ngai azwami na ituka ya Bwende tata na ngai azwami solo bongo penda na ituka ya Kindamba yango nga nazali Bwende Kindamba kedika bampangi te mwana Kongo te kelaka baka mvovo valitwa bantu yandi binda mene mukikisonga evo mukikisunzula dina mono nkumbwa Zikoti Mayuma Tembo de Mwanda ngudiame vuilu muluvula la Bwende sediame vuilu muluvula la Kindamba idina mono imwe Bwende Kindamba ya solo bongo pena bandeko Bwende ezwami bongo penza na mukongo ya nzinga Kindamba ezwami solo bongo penda na mukongo ya Kulu Mpanzu ya solo bongo pena bandeko toko umela te nzembo na ko yebisa bino maloba sima kasi toko babongo solo pena na kotanga esengi na lata maneti
pamba te nazwa nkokoso te na maye nazali kotanga. Mbaleleki ya solo bongo penza tosukaki na nzela na biso na mukanda na biso ya 17 bongo totangaki ya solo bongo penza Dieu et la richesse. Tomonaki esika wapi balobaki na biso biloko nyonso ya mokili ekotikala ya solo bongo penza lelo tozokoba na nzela na mukanda na biso ya 14 bongo tokozwa solo penza bongo kitini to etape to ya motoba ya motoba o balobi pongo penza solo na monoko Congo sambanu. Je ne dis pas cela na lobi bongo te to na lobi yango te, ça dépend ndenge nini bino bokozwela ngo po ngai na monoko bapaya nazala makasi te kolimbola naza makasi na kolimbola na kikongo po monoko wana eza na kata makila nanga. Bon, je ne dis pas cela. Au moment où l'on écrivait les Nouveaux Testaments, on disait que les disciples de Jésus n'allaient pas encore finir d'évangéliser toutes les villes de Samarie, que Jésus serait déjà de retour. Cela fait plus de 19 siècles déjà depuis que toutes les villes de la Samarie sont évangélisées. Pourtant, les chrétiens continuent d'attendre le retour de Jésus. Je ne dis pas que Jésus ne reviendra pas. Il reviendra si telle est la volonté de celui qui l'a envoyé. Car tout homme va et revient. La vraie question est celle de savoir si les chrétiens qui l'attendent seront capables de reconnaître quand il reviendra. Car il pourra toujours venir de la manière la plus inattendue pour eux, pour venir faire son travail d'une façon différente de ce qu'ils pensent. Donc, il y a seulement banda Bible komama batu o penda baloba ke Yesu azalaki koloba ke na ba discipline na yeke donc Yesu akomi zongela donc Yesu akomi zongela te donc tout ici déjà pour évangéliser toute la ville ya Samarie. Kasi ya solo bongo penda wana nde Yesu akozonga. Kasi ya solo bongo penda ville ya Samarie ba silisa ko évangéliser ba ville nyonso ya Samarie kasi ti lelo Yesu azonga kate. Yango longi ya Kongo ni makandala nde mwanda nsemi mokanda oyo ye atuni e alobi na bango ke ya solo Yesu akozonga soki wana ezali penda na bolingo ya tata Nzambe mokeli. Kasi ya solo bongo penda eske ya solo tangu kulu Yesu akozonga eske bango bakoyeba ye bakoyeba ye bakoyeba ke wana Yesu mutu aye na bango tozokoba solo bongo penda kotanga po tokende na molongo donc na eteni na biso ya liboso po wana ezalaki lokola je ne dis pas cela donc ezalaki lokola introduction na étape na biso wana ya sambanu ntindika sambanu sikoyo to koti na tindika sambanu to bandi sikoyo na molongo na biso na ntini na biso ya liboso ya kabuki ya sambanu. La première fois Jésus est venu mettre au sein d'une femme comme tout le monde. Aujourd'hui ton église t'a appris que cette fois il va descendre du ciel à bord d'un parachute avec son commando d'anges guerriers qui l'aideront à faire coup d'état le plus sanglant de l'histoire. Puisque ton église dit qu'il viendra pour venir renverser tous les chefs d'État du monde, les tuer et prendre le pouvoir, car Jésus tient à venir faire la politique sur planète Terre. Ya solo bongo pena ba ndeko bango balobaki ke Yesu donc abotamaki solo bongo pena na libumu ya mwasi donc mwasi moko azalaki saint donc azalaki saint d'une femme sikoyo donc ndenge bakutu nyonso bazokoloba lelo ke l'église donc église na yo elakisi yo ke donc fois donc mbala oyo Jésus akoya akokita na likolo na bord ya parachute donc akokita na kibomoto boye po liboso akitaki na Saint-Esprit na molimo ne pa ya mwasi moko sikoyo turo balobi ke akokita na musuni
tanga okitera musuni aoya kosala coup d'état sikoyo yango tozomituna coup d'état wana sikoyo ntango wana Yesu akoya akosala coup d'état Jésus akoma politicien yango mituna batune yango tokoba tanga bongo tolimbola lisusu. Si le Christ Jésus décide de ne pas venir de cette manière-là, seras-tu capable de le reconnaître? Yango balobi ke soki Yesu penda aye penda na ndenge lolwengi wana bino bozolo bate akoya na parachute. Est-ce que tanga akoya? Est-ce que bino bokoye baye? N'oublie pas que ton église t'avait déjà dit que Jésus vient en 1975. Tu l'as vu, il est venu. Ton église a menti. Donc, balobaki déjà que Jésus akoya en 1975. Alors, est-ce que le cola Jésus il fallait aya en 1975? Est-ce que et c'est aya? C'est au monde aye. Et c'est aya. Est-ce que l'église noye kosaki yo? Donc, batuni mituna. Yo moko omipe sabiyano, on n'est pas yozali. Possible que Jésus est effectivement venu en 1975, mais tu ne l'as pas reconnu parce qu'il n'est pas venu de la façon dont tu l'attends. Il y a seulement un Yesu que vous avez et il y a seulement un bandego. Et si Ayana en 1975 vous avez kolobawana kasi est-ce que yo est-ce que oyebiye est-ce que moniye parce que Ayana ita mususu na ndenge oyo ozana bozela na bozeli na yete. Ton église, ton église t'a appris que Jésus, en tenue de général des forces armées, vient pour venir écraser ce qui trouble la paix mondiale, et ainsi inaugurer la règne de la paix sur cette terre des hommes. Or, même les extraterrestres le savent et les disent souvent que ce sont les Occidentaux qui troublent la paix sur la planète Terre. Alors, si Jésus vient et qu'ils se mettent à menacer les Occidentaux, les reconnaîtront-ils, eux? Ne diront-ils pas que c'est un intégriste? Donc, il y a seulement bon benda tangu Yesu, borobike akoya, le général des forces armées. Est-ce que tangu ye akoya ko écraser ba trouble nyo surtout akocha pena mukili akocha kimia solo bongo pena na mukili yani una tulangemba vanza yayi. Ya solo bongo penza soki Yesu wana ye est-ce que bino ba mindele donc ba homme occident ba ndundu ba mindele o za couleur rose wana est-ce que ba ondima ye? Est-ce que ba ondima ye to ba robenga ye intégriste ndenge biso ba benga biso do ba critique biso na bundu dia Congo donc poto bundela mabele na biso est-ce que soki Yesu sa yana na bundu dia Congo est-ce que ba ondima ye? Ba ondima ye que ça ya? Est-ce que mindele ba ondima ye? Donc, tout continue kotanga. L'église coloniale a appris à ses croyants, donc comme nous l'avons négro-africains, que Jésus vient pour tout le monde. Dans ce cas, si Jésus décidait de venir naître en Afrique noire, que feront les racistes occidentaux? Les reconnaîtront-ils avec leur apartheid? Accepteront-ils un messie noir? Il y a seulement awa longia comme on dit makandela ne mwanda semi ake pena na ba nuance o ya solo atuni pena ki soki Yesu sikoyo ayaki sikoyo kokita ayaki ko bota masiko pa ya bato moyindo soki Jésus a décidé à ko bota pa bato moyindo est-ce que bango est-ce que ba raciste donc ndenge ba cha bango bakabula ba race pour ba biso ba mo oyo na ki Congo to na minoko na so Afrique ki racisme ezalaka te to tribalisme ezalaka nango te bango batamukili mbaya nango bato balinga ko kabwa na bitumba ko boma bato amindele. Donc est-ce que bango ba raciste na ba ondima noir wana penda ke ye penda ye wana Yesu est-ce que ba reconnaître ye est-ce que ba ondima penza ke ba ndima penda messia noir avec apartheid oyo oyo esalamaka na mukili. Donc disons na le cas en Afrique du Sud to ezo le cas les États-Unis lelo Floyd ça va benga ngo apartheid. Donc to koza na ba momu société ya kochana esika wana. Est-ce que ba ondima ngo po ba lingite ba noir ba mata ba linga bango ba dondo ka likolo na biso ba peau rose ya mukili mubimba sans exception. Si Jésus décide de venir naître en Occident, que diront les communistes, les Iraniens musulmans, les Africains et les Asiatiques qui luttent actuellement pour parfaire leur indépendance? Ne prendront-ils pas ces activistes comme
des manœuvres camouflées de l'impérialisme occidental. Alors, de quelle manière viendra-t-il les maîtres Jésus? Est-ce que ce qui a yé penda neti na mindele na bandundu? Ndenge bango balobaka ya liboso pa na bango. Est-ce que penda ba communiste ba ondimaye? Ba africain ba ondimaye? Ba musulman ba ondimaye? Po bino bolobaki ya pona mukili mobimba. Le monde entier. Donc ba mituna penda o ezotuna na ma penda donc na mituna mo kafu siko bino kuna bo pesa biyano. Tant biso toloba ke peuple na peuple aza na ntumwa nzambe na ye ezalaka ya solo bino kaka ba noir bo sakapare na Yesu lokola Messi na bino kasi banda pe bo sakapare na ye ti lelo ko bongeza te. Donc eza moi passe. Si Jésus venait renaître en Israël, les Palestiniens et beaucoup d'Arabes les prendront pour un sioniste. Mais alors, un sioniste à combattre sous les cris de Allah Akbar. Ya solo bon bena soki Yesu a botami lisusu na Israël. Alors on a maneti so Yesu a botami solo lisusu bongo penda na Israël. Est-ce que ba musulman ba ondimaye ba ko bundisa ye na kombo ya Allah Akbar? Bomonaka ndenge lekaka kuna. Mukando eza elenge kota na bunda kongo yo kelenge. Quand Jésus est venu la première fois, son pays était colonisé par des Occidentaux qui l'ont tué. Avant cela, ses disciples savaient que Jésus va chasser les colonialistes occidentaux, devenir roi des Juifs, former un gouvernement avec Pierre comme premier ministre et Judas Iscariote comme ministre des Finances. À la veille de sa mort, Jésus prophétise la destruction d'Israël, mais promet à ses disciples qu'il va revenir et que cette fois, là, l'État d'Israël sera restauré par lui. En 1948, l'État d'Israël a été restauré par qui? Je ne sais pas. Quoique je sache très bien, vive David Ben Gourion, Alliance Jésus. C'est à vous de répondre. Donc, Jésus a prophétisé que non, a kozonga Israël ko panzana, solo bon pena ye a kozonga pona restaurer l'État d'Israël. Est-ce que yango batuni a na ba nuance ya longa konde makanda na ndemo ndan semi atuni a est-ce que Jésus ese azonga? Mais aye na réponse te. Ya lobi vive David Ben Gourion. Est-ce que Jésus azonga na posa Ben Gourion te po Ben Gourion na 1948 ye mutu atonga État d'Israël. Yango bandeko Israël tout mwanzambe ayaka kate na alleluia amen to na yenge tout ça non tout mwanzambe ayaka na tout mwanzambe ayaka na ba na lolenge ebele akoko ya un politicien akoko ya tout mwanzambe ndenge ya bunzambe ya solo ndenge biso to baka yenge mbuta yenge yaya akoko ya na ba lolenge ebele bato bafunga miso ndimba yebaka ye o bafunga miso te pongi na pongi. Siko tokotanga na kapu na biso na mukanda na biso ya zomi na zomi mitano mwambe mitano sambo zomi na etata nzambe tuku kumi yesamba no mokobi bale misatu mine mitano motoba yango ndeki mainga zo tokotanga mukanda ya zomi na motoba na mulongo na biso ya mi na kapu na biso ya misatu na ikongo na yeba te na lingala na yeba te kapu legisinine. Mais en français chapitre 3. Donc à Ototanga, voici la pire vérité. Entrons maintenant dans la Bible, non pas pour dénigrer son message, pour essayer de mieux le comprendre et ainsi apprécier la Bible à sa juste valeur, car le Dieu Congo est un Dieu de vérité. Ya solo bon to kota na Bible po na ko kitisa yango te po ya solo bon pena po to ye ko la yango malam po to kota na bosolo ya pena ya solo pena oyo eza na makambo ya Bible parce que tata nzambi donc le Dieu Congo donc biso to benga kae tata nzambi mpungu ou bien ne Congo kalunga ye alingaka solo alingaka lokuta te. Donc totangis kona molongo na biso ya mibale qui est l'antichrist. Un antichrist
et toute personne, toute église qui donne un enseignement qui est opposé à celui de Jésus-Christ. Donner à Jésus une mission autre que sa vraie mission. C'est agir en véritable antichrist. Alors voyons maintenant qui est Jésus et quelle est sa vraie mission sur terre. Donc ayebik penda ya solo koyeba Yesu te donc nazoye bate antichrist na lingala so na lobango nini o solo bongo penda azali mutu o azo salela makambo ya Yesu penda na lolonge esengeli te ndenge elongo bani te yana penda azali ennemi ya Yesu parce que église nyonso tout o yezo pesa enseignement ezali penda na solo penda te na makambo o Yesu ayelaki nango ya solo bongo penda wana ezali pena ko bebisa pena musala pena oyo motindami ayaki oyo ya Yesu. Po biso na Burundi Congo to fingaka Yesu te, to fingaka Buddha te, to fingaka la mandarin te oyo ba japonais kuna, to fingaka ba nzambe ya batu mususu te. E pekisami parce que nzamba zaka moko kasi atindaka batindami na etuka na loposo to na communauté atindaka mokambi na bango aya kolakisa bango misala donc na kinzungidila tukobenga lokwa na périphérie culturelle na bango donc nzambe atindaka ntumona to po akosobola munoko moko na bato ya nzinga wana bato wana bako sosola malamu pe bako yeba musala nini oyo ayaki kosala awa yango na nzambe atindaka tango nyonso mobikisi ya batu boye na munoko wana ya batu wana bazoloba po bazala na koyebi kososola maloba na ye ndenge mo peta to bota mwana wa famille omona na libota batiaka mutu moko na libota moko batie mutu wana omona ye mutu akosala pona kotombola famille mobimba alors mutu wana akoki kobota na famille mususu te fa bota makana na famille na bino parce que tangu ye akobota akosalisa bino nyonso kaso abota na famille mususu moya salisa bino siki mpia de biso bana ikongo moya salisa bino ezate yango na donc nzambe ayimoko ayebi ninga sala makambo na ye ayebi ninga sala makambo na ye soki mutu mususu abota mina libota mususu moya salisa bino nyonso ezate mais soki abota mina libota na bino omona mwana na libota moko mwana moko azalaka to mibale oyo batinda makaka bamipesa mbeka mpona kotombola libota na bango nyonso to wana mobimba donc eza pena ndenge moko ndenge nzambe asalaka makambo na ye ndenge mpe atindaka batindami na libota songolo pakala yango wana solo tokotanga qui est Jésus-Christ donc témoignage de mage mage oyo donc biso tobengaka bango bantumwa donc bamage oyo baya. La Bible dit ceci: Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et ils dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Wana ikomami solo bongo penda na Matthieu ya mibale na nzela ya moko ti na nzela ya mibale. La Bible nous dit ici que l'étoile que les mages ont vue n'est pas l'étoile du sauveur du monde, mais plutôt l'étoile du sauveur d'une tribu du Moyen-Orient, l'étoile du roi de la tribu des Juifs. Toi et moi, chers lecteurs, nous ne sommes pas des Juifs car nous sommes des négro-africains. Ya solo bongo benatang barua donc bato bayaki kolanda étoile ya Jésus pour bamona yeke Jésus ya solo bongo pena zo ya kobotama na kati ya Bethléem ya solo bongo pena balandaki étoile wana ya Orient donc pour bamona yeke Jésus yango banako tuna bango to moni ke étoile moko donc ezoya eye awa na Orient eye donc étoile ya mukonzi eye kobotama awa ya solo na tribu des Juifs donc tribu de Moyen-Orient les Juifs sauveurs de l'étoile donc ayaki kobotama tribu ya ba Juifs yango na babino soke eza ba négro africain te car nous sommes des négro africains sommes toté na monongo mi balé. Jésus est la femme cananéenne donc Jésus na mwasi oya cananéenne Cana eza mboka o ba noir bazako vanda ya solo mongo penda kuna na Moyen-Orient donc yango balobi Jésus est la femme cananéenne totanga nanu makamuni eza kuna na kati.
Les Cananéens étaient des Noirs. Tous les historiens spécialistes de l'histoire du peuple du Moyen-Orient les savent. Un jour, une femme cananéenne vint implorer Jésus pour qu'il puisse aller guérir son enfant. Jésus refuse parce que cette femme n'est pas de la tribu d'Israël. Jésus dit à la femme noire de Canaan, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Voilà la réponse de Jésus, selon la Bible. Donc, on a continué, il y a zomi na sambo. Kumi ye nsambo dia. Donc, ici, kana, izaki, on a outu kutangana, izaki, sur le bon, Matthieu 15, 22, tina 24. Donc, Matthieu, donc, na yibite, ngana tangilongo, ndenge mindele, ba pronosaka Matthieu, na boyuko, baby samunoko nanga ki Congo, to lingala, donc, eza nango ba kombo na bisote o. Donc, na Matthieu, zomi na mitano, obandi na mulongo, ya tuku mibale, na mibale, ti na mulongo ya tuku mibale na mine. Matthieu, nkumi etano, nzila ya makumole yezole, na te ya makumole ya. Voilà la réponse de Jésus. Selon la Bible, une réponse pleine de tribalisme, de racisme. Quel régionalisme pour un sauveur qu'on prétend mondial? Oh, Jésus savait sa vraie mission. Ainsi, il n'a dit que la vérité avec V majuscule. La seule pena Jésus a pesa ki pena yano pa ya mwasi wana na ndenge longo bani pena na V moko ya munene. Po ayiba ki pena mission na oya yelek. Or yango nazotanga donc yango natangi ayiba ki pena mission na yelaki. Oui, les Cananéens étaient des Noirs. Et Jésus dit à la femme cananéenne que Dieu ne l'a pas envoyé pour venir sauver les Noirs. Les Cananéens, les Noirs cananéens. Hein? Donc, solo là, Jésus, nous connaissons la vérité. Donc, nous avons la vérité à cause de la vérité. Nous avons la bango, matani na ludi. Nous avons la solo, matani na ludi na Congo. À cause de la vérité. Ainsi donc, la Bible dit que Jésus n'est pas le sauveur des Noirs. Ainsi, en présence du christianisme, l'apartheid n'a rien à se reprocher car le Dieu de la Bible est un Dieu tribal raciste. C'est solo. Parce que, tant que la vérité, tant que la vérité est katina yo, on se gêne. Parce que si on se gêne, c'est que la conscience na yo, oyebike, awa vérité non ce que c'est gêné donc on a sa conscience na tant on a sa conscience ezali esprit ya tata nzambe o ezalaka kati na yo donc toza na mwela toza pe na mpeve donc o to bengi na kikongo mwanda velela eza lokola esprit saint